Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Batobele na niveau ya FCC baboya yango même ngai mpe naboya na ngai possibilité wana parce que naloba ete wana ya les points de vue na ngai na kati d'ailleurs biso FCC nde tokoperdre pourquoi ngai nakoti gouvernement tele nakoti te parce que en fait toseda baministère na biso ebele au nom ya coalition na bandeko na biso ya UDPS na UNC. Donc elo oyo coalition oyo bozoyoka coalition FCC cash bato oyo baprofite nango makasi ezali bandeko na biso ya cash donc UDPS na UNC bakosa bato et FCC eza le plus grand perdant na coalition oyo. Mais président Kabila ndenge apesaki déjà ligne de conduite après badiscussion biso nyonso tolikili atolobi ok dans ce cas tokende na coalition et non cohabitation. Mais boni tant toza koévoluer na coalition yango tozo remarquer ete bandeko na biso ya UDPS moko bakomi tosa te bazokanisa ete bato baobanga bamotere mboko eza biso nyonso mpe ntango biso tobanda balutte mpona baalternance démocratique bakanga biso tokota baboloko tout ça ebele nazomona mikolo na UDPS bazalaka te bazomi permettre ya kofingaka autorité morale Joseph Kabila d'abord en âge rien que en âge boki oza na respect te vis-à-vis na mokolo toza baafricain toza bacongolais respect nga nini tosala yango te parce que d'abord du point de vue éducation politique eya place ya bosoto te wapi moto soki arate na société akomi mpe obeteli maboko epuis okomi kosaele akomi populaire et eloko oyo débordé et faire déborder vase et ali dernière sortie ya ndeko na ngai mokolo fils mokolo ayebi tobenganaka asa master na ngai eloko oyo nasepeli nango mpe epai ya fils mokolo ezali le fait que crash esalemi d'abord ezali crash te ezali disparition ya Antonio Rwanda wapi ebandaki kosala logistique ebemaki logistique ya mokonzi ya mboka aza mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi président de la République aza président ya nani te ya UDPS lisusu te bato soki bayebi yango te ngai du côté de ma mère toza même sans na Félix Tshisekedi soki bato bayeba yango okomi na lupatapata oleki epa na nganda okomi na kabeyaka monga epa Félix Tshisekedi bato bayebi mujimai bakoloba 100%. Donc on n'a aucun intérêt à koluka kotiela oyo balobaka ndeko na yo moko kotiela ye bakoko en jambe mais sengeli kosalisa président. Pourquoi? Parce que pouvoir ntango ozwi yango bakonservaka pouvoir wana. Fils Mokoko asali sortie médiatique na ye boyebi wapi basali yango plus d'une fois na oyo babengi siège national ya UDPS et oyo eza ba 5e sortie na ye depuis président Félix azwa pouvoir oyo 1
azofinga sérieusement qu'on manquait du respect na président Kabila. Deux, azoloba ete non coalition FCC Kachouana d'ailleurs balingi ya moke to ya la humble to ya la modeste bandeko na ngai pouvoir balokotaka yango te. Président Félix abunda mpona koma président. Alors soki bozoinduire en erreur mitali bino koloba ete président Félix Tshisekedi, le président honoraire Joseph Kabila yende a commandité coup d'état raté. Mes amis, c'est extrêmement grave. Et ça extrêmement grave. On dirait qu'Aza intouchable, Aza au-dessus de la loi. Et état de droit Oyo, Bissonio Sotobundela, le président même Étienne Babundela, Oyo, président Joseph Kabila Bundela, Oyo, président Félix Tshisekedi Bundela, et l'objet, Moto Ata Mogote Azali au-dessus de la loi. Koloba était président Kabila, il à la base, il y a crash wana, biso tolingi kaka approuvé yango. Pourquoi tolingi approuvé? Parce que to monité ba leader il y a eu des pèses, notamment président Kaboum. En fait, qu'on mesure moko forte pe ko senga, ne serait-ce que au nom il y a eu des pèses, pardon la président honoraire Joseph Kabila, ou à autorité morale nationale FCC. Ça pouvait arranger les choses. Mais l'autre côté, Tomoni semblant ou bêta qui est, tu éviter ceux qui ont montage, ceux qui ont ça ne nous concerne pas. Et l'autre chose qui concerne, Bisso et Ali, Tomona, hiérarchie à UDPS, un, au Pékissa, dès qu'on a vu sur Mouko pour Asalakaba, activité naïe à Salité à Bosoto, pour remettre en cause lutte. Il y a président Etienne Tshisekedi, à niveau à siège, il y a parti. Là, on comprend que, bon, partenaire à l'UDPS, à d'accord, on a fait mon côté. Deux, va suspendre tout le monde penda Mukanda, que fils Mukoko n'a bande parce que Bamissou Soubazé Belé, auto-identifié, Bango n'a pas vidéo, ne serait-ce que va suspendre Bango ou au mieux va radier Bango n'a parti. Et le Kouana, des Bissotozali, Ozela, de la part, il y a hiérarchie, il y a UDPS. Et puis, qu'on rappelait, était la coalition Oyo, ceux qui bandent il y a UDPS, coalition Oyo, il y a eu FCC Cash, les gens qui ont profité de UDPS, Bako Sabinoté, na UNC. En termes de statistiques, Bisso na FCC pour na Moutou, un regroupement parti et un ministère Moko. Il fallait qu'on ait 9 députés nationaux. Je dis bien 9 députés nationaux. Mais on a Patrick Bologna, Thomas Louara, Bazara Naba, ministère Moko Moko. Bisso Nojek, malgré engagement na Bisso, en interne Baloba, écoutez, Constant, Oza Kobunda, ya Solo, mais dans l'Assemblée nationale, Ozali, na 9 députés. Donc au quota, gouvernement. Mais UNC et Alika Kana, ceux qui 17, ceux qui 16 députés nationaux. Vous voyez bien, à combien de ministères? 8 grands portefeuilles. J'ai dit 8 ministères, il y a né de news. UDP, c'est ça, à combien de ministères? Donc, Bossala, ceux qui 23, vous soustraire un mot par 8. Au moins, un nombre de ministères au UDP, c'est ça. Avec combien de députés nationaux? Donc, Bako Sabinoté, les Oyo, et Ali Lokola, président Félix, UDPS, et Ali Lokola, Moutoazolia. Vous voyez, pouvoir, ils ont le rôle à Moutoazolia. Ce qui est Moutoazolia, Péazoloba. Conséquence dans les Alanini, les Alara, à Kobilisanini, ils ont un agneau sur le cohérence. Vous voyez, ou à la sagesse bozo kende bo barricade nzela boulevard Lumumba
Mais vous mettre en mal le président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que vous ça là haut trouble à l'ordre public. Tant que ministre n'a bino moko parce que ministre de l'Intérieur a zappé à UDPS. Mais tant que ministre a fait usage, il y a force pour disperser bino. Mutu songolo a bukani, to mutu pakalakanga mi a profit et tout, on ne le souhaite pas. Bon, vous dites que vous êtes président na bino na UDPS en Rwanda. Pouvoir ba conservateur yango. Qu'est-ce que FCC a à perdre? Moi, par exemple, Gamba, qu'est-ce que j'ai à perdre de lui? Tout ça qu'on perd en acceptant, il y a qu'à exécuter l'instruction à Joseph Kabila, ou à Loba, boza pour soutenir l'action sur Félix Tshisekedi. Nous, on a la salle meeting, na fiki. Pour ne ni biso toujours critiquer jamais l'action du président Félix Tshisekedi. Parce que simplement, Azali, partenaire na biso, pour porter le rôle à président na biso. Mais nous pouvons ça, Joseph Kabila dit. Les seuls, dans le but, les seuls, Andima qui, pour ça, la passation civilisée de pouvoir. Un jour, le bateau, non, il est obligé, il est obligé. Pour dire que ça dit l'international, et que ça même pas un fonds d'organisation d'élection. Pour mon communauté, il y a Afrique Mobimba, et mieux organisé, et Tinaka Paul Kagame, mais nous avons appelé bien. Paul Kagame a annulé l'élection. Vous voyez bien, non? Après proclamation, résultat provisoire. Que le cours constitutionnel ait annulé l'élection. Nani yango a mis en péchappé à Benganaka Paul Kagame à Kinshasa. Et ça, Joseph Kabila dit. Mais un minimum d'égard, un minimum de respect. Mboko est très complexe. Dans le but très complexe. Ce qui pose Luka, Nengana Lubaki occidentaux, ceux qui planent d'abord nous avons Kabila, Joseph, nos jets, nous avons insisté, nos jets de transformer en mouvement politique militaire. Et pour comprendre maintenant ce que ça veut dire pouvoir. Nous avons un mukolo oyo bato bakanisa tobanga CPI, nous avons un CPI à Zaka. Au lieu de consolider coalition, bozo fingaka, bozo tikaka mukoko parce que mukoko est manipulé. Na otiko démontrer que mukoko est manipulé. Nazo kono ba combattant à UDPS ou ba combattant à la Toto ça. Il faut se respecter. Il y a des combattants qui sont rationnels autant qu'il y a des militants révolutionnaires et à nos jeunes combat disciplinés. Alors, je voudrais interpeller la déconnaissance sur la UDPS. Et pouvoir oyo sur autant de millions les lots autour il y a 100 millions de Congolais. Président Félix est président de la République. Il y a un ngolo ensemble. Jamais parti présidentiel et puis comme il comportait le roi à partir à l'opposition. Ça se fait nulle part. Ça se fait nulle part. Peuple osé là. La solution notamment mise en exécution et gratuité enseignement, notamment les soins de santé, la construction à Bandela, sociale, les logos pour intéresser le peuple. Bon, il y a un avion. Bon, avion est surchargé. L'ingénieur sous-président Kabila n'a pas battu. Pour quel intérêt? Azaki n'a pouvoir, il est mon pouvoir pour boire et pour procéder. En Afrique centrale, Mobimba, Nani a ses pouvoirs. En dehors de l'État. Biso autorisé. Un, fils mon coco a manipulé. A manipulé malheureusement par cadre à partir dans mon monde. Au bazo linga, bazo travaille apparemment contre le président Félix Tshisekedi. Balingi président Félix Tshisekedi. Et puis bazo le kelaka na ba méthode non conventionnelle biso autorisé. Ce qui va continuer. Ce qui va continuer au bien d'abord juste. Ce qui nous propose à sanctionner pour qu'il y ait une démarche juste. Donc, pour porter réellement plainte contre les Mukoko, rien que pour n'aille d'abord le droit de naître ces alaka, au qui pour film à Mukoloté, pour toi, ça Mukolo n'a eu pas film à la été. Tout ça va africain 2,
Pour être à lobby que le président Kabila Ndabuma, qui est OK à se faire cracher avion, a approuvé à vous. La Tolingi est pas enquête et ça l'a menée de manière indépendante. Et qu'on va clarifier la situation, il y a crash. Et qu'on va clarifier la situation dans l'omba pour la population et ça l'a apaisé. Donc, Bande Bonamai a insisté pour aider aux arts. Un problème na cacheté, mais comme il rendre compte que le bateau va profiter de la coalition, il va ça devant l'opinion que non, Bangobino Bouyebi, va détournement en Bongo et Salim. Autant de millions d'argent. Certains collaborateurs à président va détourner. Bino Bouyebi à moi, et belé. Mais, les combattants, ils ont la peau. Mais il fallait pas abandonner nous côté pour la combat milieu en bon au bazoïba na caisse à l'État. Mais c'est aussi ça état de droit. Parce que zambongo na bango. Tous autres cas bongo baïba batu à peine président Félix Azumbongo. Oui bien que entourage né belé commis plus riche que le président et moro na musika. Toi na ba preuve na monyoso. Alors pour na ko occulter ba vérité nyoso. Bolo bakano bazobomba basikoyo babosoto na bango derrière président Kabila. Président Kabila a un pouvoir de sous-soutien. Donc boye ba été autant bozo travailler pour préserver l'image du président Félix, que j'ai respecté beaucoup et qu'on aime beaucoup. Autant bisopé vous allez travailler pour préserver l'image du président Kabila. Et bokanisate te wana monopole ya violence. Wana il faut bolo mona mutu na mutu aza na bakoko na ye nazo insister botu na ndeko yeze abologa bino bakoko na nga bazala fofana botu na ndeko ha mutu na mutu aza na fief naturel na ye o lelo soki pe mutamba pessimo d'or de zasuli et puis kinawa doit na histoire makasi na kina tant biso to déstabiliser kinawa ba le 19 décembre Fofana bino bozalaka wana na ndeko pesa. Biso bakanga biso pona état de droit na mboko. Base biso to na ngona ki ya parce que to discipline. To ke musika te to lobi était trop sécure. Coalition oyo apparemment comme obi à chantage. Pour ceux qui ont obi à chantage, ni continuons sur UDPS ba lobi la base na bango ba ligne rupture de rompre coalition. Et si là on peut et si là bon, donc il y a une cohabitation. Comme ça, on va se respecter. Mais total, là, il y a un mobile, il y a un moisi. Parce que le fait que tu me dis que soutenir le président Félix, tu me dis que tu me dis que là, tu es jusqu'au bout, et tu me dis que tu es à la population, que tu as une coalition. Bon, il y a une coalition. Le lobby est le message qu'on a lancé en haut. Na ba impérialiste ba ozana soki bomeki kokanga président Kabila ndenge eza na ba intention non j'ai de transformer en mouvement politique militaire pe to kota maki to disparaître to tigela binoki na lobby to tigela binoki to komi retirer na tigala jamais koloba te lutte à nos jets ezalaka lutte moko pacifique natikala jamais oloba bino donc tosala keba toza kotosa bainstitution ya mboka toa kotosa président toa kotosa makasi mikonzi ya UDPS na tosala bango makasi mpe bomoni na fini moto ata moko te baa d'abord un mikolo en âge deux baza mikonzi ata soki topartage avis moko te sur une question na tosa bango di bozokende kotumba mituka ya bato esali bino état de droit yango nde yango wana ya désordre état de droit yango tobanda oluka nde yango oyo lelo bato bakodetourne bambongo par-ci par-là bakoyiba bambongo ya l'état tootika bango mais tookende kofingaka mikonzi kofinga boyebi kozala président na mboka oyo ya facile bato boni banviaki kozala président de la ville bon protéger pouvoir
et pour protéger mon humilité. Dans le bilango na bandeko na ngai surtout baluba. Hein? Pouvoir et sengeli bo protéger. Botika monter na balabala ba fils mukoko bazoya ko piéger ka président Félix Tshisekedi. Est-ce que ça a intérêt à vous en avoir attention? Mokonzi nyonso so ba zu pouvoir na besoin ya kimia pour que ba ambition na ye ba projet et mi réaliser. Oui ou non lelo na coalition autosali na vision à gratuité enseignement bato nyonso baza quand même na boso. C'est ko bolinga bo perturber mo konene. Crash salemi to senga biso nyonso enquête à partir de là que oyeba ezalaki dû na nini et puis to sanctionner bato wana parce que to apena ba information mosusu ebele sur crash wana. Ndiango na bito kende na justice to kende kuna. Ben, justice a interpellé de mon avis sur Facebook et puis par responsabilité et à la établie hiérarchie à UDPS pour saigner un mot et pour discipliner par cadre dans un militant pour sanctionner la tête d'affiche de mon avis. Ce qui n'a côté la biso, tout le monde peut déborder, toko dénoncer un mot. Mais pour l'instant, pour le but, ce qui coalition économique à chantage, alors ça sert plus à rien. Aux autres là, nous avons eu des pèses, la base n'a pas non, l'indi coalition, ben, tout le Sénat, le président Kabila, tout rompre, mariage à nous, tout rompre comme ça, bah, on va gérer résidence, tout ce qu'il y a dans l'Assemblée, dans le Sénat. Ceux qui vont rappeler pour dissoudre, nous ne pas makasi, n'est-ce pas? Nous avons makasi, ninja, bon, dissoudre nous. Ande na zoyoka non ba combattant UDPS non ba boye na obeli bini moluka zo pour protéger le président de la République ya mboka na biso da président de la République na mai Joseph Kabila azaki président de la République na bino ya boto ça pour na tout ça merci bona motuna ya liboso na botangi ya Malcoin Herman Cohen, par propos na eza pour corroborer na oyo cadre monsieur UDPS va tenir. Autant qu'il tweet na ye. Le boyebi Herman Cohen a sala nini na pona mboko contre mboko depuis deuxième république. Asa américain. Par complot eza effectivement bakanga président Kabila. C'est pas pour rien, Bomoni Moukoko Alubino, président Kabila, Ndé Azaki à la base, il y a coup d'État. Tentative à coup d'État, Ndé va terminer. Mais tant que lobby tentative à coup d'État, donc il y a infraction en fait, en droit. Tentative égale infraction, c'est puni de la même manière en droit. Donc ça veut dire que Alingi Bakanga président Kabila, n'est-ce pas? Alingi Bakanga président Kabila pour ça. Ça veut dire qu'il y a une main noire derrière. Dans notre Tozoluka, c'est la démenti officielle. Il y a eu des pèses. Des sanctions contre nous. Plan yaba occidentaux, les lobos, que Kabila Zamuto a Kendara ni Paris, ni Washington, ni Bruxelles, encore moins Londres. Boibi Katika jamais causé un bon mutuna. Investissement na inyo soit salango na mboka. Aussi boyoka ya voyager na bamboka wana nyoso. Na ba élection boyebi que le seul président bengana Schengen, maison Schengen awa ya occidentaux les Kabila. Le seul président oyo a boyé financement ya FMI Banque mondiale pendant longtemps. Les président Kabila sur boyebi ngo. Pour fonctionner na mbongo na biso moko pendant tout ce temps. Dernièrement bomoni tant président Félix a commis à Koutaki ba réserve évaluée en milliards dans la Banque centrale où ils ont permettre que de l'eau mais ça les voit au Salema. Vous avez été président Kabila Aza le seul où a déjoué plan et déstabilisation en Boka parce que tout était mis en place pour être maquillé Tangana Kinshasa après l'élection en décembre. Et donc tout le plan est fait pour que le président Kabila va recourir makambo parce qu'il gêne nationalisme na ils ont gêné ils ont gêné makasi vous comprendre l'ambition tolobi
na baoccidentaux wana oyo bazalaka na bacour pénal na bango ya lokuta wana tolobi ete bomeka bino bomeka soki bameki kokanga président Kabila nalobi yango bokomona bakabila ebele bakonaître nakozala deuxième molele boyebi molele na 60 après l'assassinat ya Lumumba boyebi histoire boyebi yango je serai le deuxième molele naobi je serai le deuxième molele de la RDC Pierre Molele boyebi yango je dis soki bameki lisusu tosangana na président Kabila je serai le deuxième Pierre Molele de la RDC. Merci. Pour la question na yo ya liboso et à mibale, bon, écoutez, Olinako Olobi était fils moko wala muka infiltré UDPS. Ce qui est abandonné wala muka, on est d'accord. Alors en ce moment-là, va sanctionner Mukoko na ba cadre misusu ya UDPS auto monaki. Boyebi que fils Mukoko azo rouler na chip moko nouveau modèle. Pimpant neuf. Boyebi était fils Mukoko. Point de presse, ceux qui n'ont ça, là, il faut moyen, boyeté. Ils n'ont pas embatté, est-ce que vous voyez, vous faites? Donc, à foutre, à ceux qui ont 100 francs, ils ont bon, ils belé. Donc, ils ont soutenu. Le fils Mukoko, ils ont cadre, il y a la Mukati. Et puis, pour la sortie d'avant, il y a certains noms. Surtout, vous avez la tolérance. Parce que tu as ça qui était. Il y a le mariage, mais les alakaka difficile. Le temps, mobali na mwasi ba yebana malamu. Vous comprendre. Mais tu me rendre compte que tu es à stratégie, tu mettre en place Nikonzi, bazoliaka et puis base ezo déstabilisaka leader na biso ya FCC. Apparemment c'est ça le plan. Parce que dans qui comme dit matin, moto ya zo finga président Félix Tshisekedi, to président Jean-Marc Kabou, aya ko finga la na bureau na nga na Nojek. Ça veut dire que nga na complice boité, ce qui nga na réagir. Vous comprenez? Et donc il faut simplement que punir, sanctionner Bandekouana par hiérarchie à UDPS pour être et qu'on va confirmer effectivement thèse que Bandekouana UDPS va réellement engagé. Sinon, va formuler des demandes de rupture. Tolini va comment que balingi lisusu coalition c'est simple mutoka na bango azate. Pourquoi? Parce que bango ne bazaba premier bénéficiaire et gagnant la coalition Oyo FCC opère de la vie na mikolo. Coupe qui ça a été va continuer à piéger le président Félix Tshisekedi à perdre les lots. Il y a des sous dans le pouvoir. Donc, le pouvoir va protéger la Yango. Bangonde, Mboka est perdu. Qui perd? Ils allaient FCC, Zakabila, tout ça. Vocation à Bissou est libre. Vous comprenez? Et donc, ils allaient. Question est déjà Kabila veut dire que déstabiliser Mboka na Bissou. Que Kangaye Zali pour remettre en cause. Et la déclaration Nyosoyo, les Aroleka, ils allaient effectivement complot. Au bateau au Sala pour exécuter plan na bango ya Kangaye. Apparemment, des places parce que bateau Nyosoyo a déclaration on a toujours comme Tolobi était soki bomeki ben beaucoup de la Bissou. Et ça, ma Congolais était les plans ya ba impérialisme. Il y a mon bazolo katilelo. Bazo ça la pression partout pour être humilier le président Kabila. Quand on le ceux qui va meki à nous, et bien, Kabila est belé Kobota. Ndenge yazaki zoba ya organiser l'élection. Ndenge yazaki zoba ya kondima candidat ya FCC à perdre une première fois en Afrique centrale. Bateau Makasi. On va savoir comme ça va éliminer Bissonyoso. Peut-être que dans ces pays, la cellule a Mosé Belé va rejoindre Bissonyoso. La télévision va cellule pour dans ces pays. Donc comme il va prisonnier à ces pays. Donc le biais ceux qui va mettre va occuper dans la nation entière. Ceux qui va saluer, bon, Nojek,
et pour prendre acte parce que na saisissaki officiellement président Kabund omonaki lettre nakomeli président Kabund tozozela asala déclaration forte oyo ezali po condamner attitude ya fils Moko mpona nini nga nafingi président Félix Tshisekedi mpona nini biso tofingi ete parce que aza mokonzi basakanaka na mokonzi te et puis aza de loin plus âgé que nous rien que pour ça un minimum de respect quoi respect yango tosala eza oyo namonaka na réseaux sociaux badéputé kofinga na entre bango nga naleki na lar ono nga nasimba lar liboso na yo o mama na yo ono ye aza soki na sida ono ye aza nde politique oyo bolinga botilela bagénération ezoya e biso tolingi yango te il faut kochanger yango il faut pas compatriote moko aleki afingi autorité et puis bobetele maboko mpe akomi star et alors c'est que Mboko eza na avenir parce que de la même manière azofinga lelo président Kabila makofinga mpe président Félix Tshisekedi lo soki réellement bazotinda ete ndango tolingi bapunir ye président Félix UDPS bapronaka anti-valeur n'est-ce pas mais tozozela réellement balakisa biso ete bango baza contre ba-anti-valeur soki baanaki eloko ya koreproche na président Kabila mais basaisir justice boyete justice eza wana tomoni fils Mokoko ake apporter plainte olia kofinga na TV le rôle aza intouchable fils Mokoko akomi loko intouchable mo noki me bato mo baolobanga non osakaka na fils Mokoko akotinda bato ala bokeba na bino nalobi bokeba nazwa insiste na lobi bokeba otindanga message ozo attaquer fils Mokoko so yaza nai na mboka un minimum de respect quoi. Nga na vandi na cabinet boyebi siège na ngai naza tous les jours. Oh ya lobi aza garçon, aza homme aya a attaquer ngai. Boyebi place na vanda ka boya. C'est quoi ça beaucoup moins intimider bato. Mboko eza abino. Toi là na minimum à modestie quoi. Donc okanisi que biso tout awa to komi ba esclave. Fils Mokoko aleki lobi afingi Vital Kamerhe afingi lobi kuna afingaki soki autorité mosusu afingi Joseph Kabila batalaka ye parce que ye aza danger mpe bocombattant soki combattant bazali te voir sérieux quoi nani yango wana bamilitant te banani yango baa na bato derrière te ata 10 personnes moko baza nsima nani yango aza na bango ok soki apesi mpe mot d'ordre mpe ata pneu moko ya pambe ozala brûle na naki tomi tosavo bokomi kointimide bato bokangi banzela bato baloba te bofingi mutu aloba te baremettre bino na ordre mutu aloba te pourquoi parce que boorganize groupement ya 20 personnes ya 30 bofingaka président Kabila batala bino donc namettre bino nga bato oyo bazokanisa te mutamba ene de la dernière pluie tosala keba na kota politique pamba te donc bosala vraiment keba jusque là nalingi nanu kofrappe te boluka te na banda siko bafrappe epe mutu akomeka na kolanda ye ntina dernier retranchement na ye ntina dernier retranchement tokolanda na ntina suka soki aola makasi aobetaka soki nana makasi na obetaka tokokani donc botika bamobulu wana tout ça bato bakomi lokola les ayants droit alamuki na ntongo akangi na ye balabala epe akomi ofinga Kabila afingi mama na ye afingi papa na ye afingi mitamba mais finalement coalition wana toboyi yango mais bolobela mikonzi na bino babima na coalition biso mpe toboyi yango nanobela bino ke nojek ngai na boyi ya coalition mpe bacadre bele ya FCC balinga bio wana so toke cohabitation nani yango akopera botika loenge bomona omobilize bato mwa mibale bameli basoki bazododo nde babengaka yango tout ça bakomi commettre babétise et tout en disant tokotinda bato soki baboile soki batumba botika makambo wana bosala keba voilà bolimbisa nga nazalaki non Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici.
votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,